bana poto bana Afrique masolo ya sika bedi masolo ya sika image ya Congo nanga moko mama mokambi boyebi bwaka ndobo o vrai mianda bozaka ngai mais touro na image ya Congo na mino basiti nyonso mais touro botala pe na mibiso botala na image ya Congo bongo bozije botala na biso bopesa biso na chance et bongo bozije image ya Congo babi masolo tout osala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo botala musika te bidi elenge ya pembeni no boyi to tala na image ya Congo image ya mboka na yo tombola ngo émission Masolo sans tabou bande nyonso bazwami na engumba ya kisasa topesi bino vraiment mbote pe na confiance bozo sala na émission Masolo sans tabou et na ngai moko oya bino nazo présenter émission Masolo sans tabou Yvonne Miandabu ndenge boyebi na kati émission Masolo sans tabou to betaka masolo nyonso sans tabou kaka ndenge émission ezolobela mais na masolo yango eza masolo biso toponaka soki toponi sujet moko toko kolobela na sujet wana nde tokobima te tokobeta lisolo ya sujet wana sans tabou lokola bomesano na émission oyo nazala ngai moko te lelo su nazana mutu moko na sepeli ko ya malelo to beta na epenza masolo ya minene et puis sans tabou ye pandimi ko ya ngai donc cadre de jeu bien naza epa na ye na pesa ye mbote boye baya za nani na pesi ye na mbote papa mbote na yo mama Yvonne boni papa oui toza malam cadre zomona déjà papa toza epai na yo merci déjà ndingo ya bibiso mais bato bazotala biso bani bayeba oza nani osalaka nini oui naza papa na bango naza apôtre Cephas Mantui di Mamona alors naza na kati ya mosala ya Nzambe na communauté MEC mission évangélique pour Christ siège na biso eza na Masina Petro Congo nde esika tozali kosalela Nzambe oza Nzambe oza évangéliste oza nani penda na musala Nzambe oza na kati ya musala yango naza na kati ya lotombo ya apostolat nazali apôtre de musala tozosala yango wana papa apôtre quand même na yebi est-ce que différence ezalaka na ba apôtre parce que mingi ya ba église otango tokendaka totango ba ndeko nango bazala ndako bazolanda biso bakendaka ezalaka ba pasteur et différence ni ezalaka pasteur na apôtre wana. Ok, apôtre est différent, na pasteur, est différent na évangéliste, est différent na prophète, est différent na enseignant. Mutu azana le lenge nzamba pesi dispensation ya mateya esengeli ya pesi. Donc l'apôtre azana enseignement oyo etali kaka ye na rôle na ye. Ya loko l'apôtre rôle na ye ezali mutu ya fondement atiaka moboko na esika moboko ezate esengeli atia moboko. Alors ndaba ministère yango et se complétaka na kati ya moboko yango apôtre azape na le tomo ya ko implanter ko sala implantation ya ba église par-ci par-là Nzambe azotinda ye donc voilà musala ya apôtre yango wana apôtre yango siko bozo utala évangéliste ozo mata muke eza classe te na ndenge ni eza la kate so ezaka obimba moko komi apôtre na buyo moko to eza mo ba médaille bozolata malem ministère wana ba découvrir yango plus ozali ko évoluer na kati ya musala o ya Nzambe parce que ba yekoli pe ba se découvrir kité ba kolaki nanu nde Jésus yaki ko tia bango ba apôtre ko tala ke musala sengela ke ba sala ya implantation bazwa enseignement ya Jésus o ya fondement ba memelango peuple alors bako jouer kaka rôle ya pasteur te esengeli ba jouer rôle ya apôtre pona ko mema fondement ko tonga batu ko pikle batu na kati ya doctrine donc apôtre za muto ya afonda ka doctrine avandisi muto na kati ya malakisi c'est ça l'apôtre non pas apôtre l'équipe pasteur to le wabo aleki était baza ko se compléter bango nyonso mitano donc apôtre pasteur muto mutaza na rôle na yazo nango apôtre tango a implanté akozana besoin ya pasteur acha yewana
eza lokola yo za suprême parce que yo nous a likolo yo nous a chef parce que yo implanté donc yo za likolo ya pasteur toloba azali chef te azali likolo ya pasteur te mutu azali likolo ya biso nyonso eza Jésus ye moko donc apôtre azali likolo ya pasteur te parce que musala oyo pasteur azosala apôtre akokosala yango te musala oyo apôtre azosala pasteur akokosala yango te donc bango mibale bazoya bakutani base compléter mutu na rôle na ye apesi atongi yango wana kotonga malingomba nde yango wana elakisaka ke mutu na mutu asengeli a remplir eza ministère na ye. En tout cas, merci beaucoup pour na ndenge au petit biso biano wana mena habité lelo penza ya motu yo biso tobande ko bengela yo ti yo yamba biso na kati ya etonga na yo boeza te ngai to lobela ko panda sango na ndenge ya lelo na ndenge yo bino ba porte na ba pasteur ko nga na na ka simple mundimne mo benga biso ndenge sango zo panza mela na mboka mobimba na ndenge ya lelo puna yo moko ozo yoka ozo mona ndenge ni Yesu apesaki mission oyo na bantoma bakende mokili mobimba basakola sango malamu balakisa bato pe babatisa bango na kombo na Yesu. Bon lelo oyo réalité ya lelo tozomona ezaki yo kaka pe tosali constat même biso na biso ba pasteur pe tosololaka yango donc mosala yango eza lokola to direction échangée tozokende susu ndenge yango bitinda na nzambe esengaki te donc bato bakomi kozala désorienté na kati ya mosala oyo ekomi kozala lokola mwa marchandise moko ke mutu po se retrouver il faut kaka aya tia mwa église na ye asala yango tout ça. Non, moi église na été à église na parce que yo mon pote église. Oui, nga yo lingo privé ba ninga ba tsate ndenge nini. Condamné ba on a nté. Non, nga la ko condamné bango te. Pesi mo pe chance ba sala. Na koki ko condamné bango jamais. Eza bango parce que Bible ezoloba ki totika bankona nyonso ekola nzela moko. Mais mokolo ya elanga ye mo akoya pona oya ye te akokata yango akobwa yango na moto. Ngana condamné te est-ce que naza capable peut na condamner mutu tena ndenge déjà ozolobela ke non mutu soka afandi il faut ata mo église na non parce que yo po uta esika moko pa ni yo po vanda côté wana te mais tozomona ngona misala tozomona ngona misala ninga peso azimo chance na ye akei te tozomona ngona misala Bible lui boko yeba bango na misala na bango tozomona ngona ndenge nini bazosala musala ngo tozosala musala ngo oyo azosalela nzambe azomona nake o penza ya nzambe thermomètre ezali thermomètre ezali ko thermomètre ezali tokoyeba yango à partir ya misala yo kanisi munganga soka tie thermomètre ba chiffre ndego market ba chiffre marqué que voilà température bati boye to température za ko kitabu to température za normal ndenge moko na musala nzambe toyebanaka ke oyo atambulaki bien bandaki malamu mais place yo akomi oyo akomotengama déjà thermomètre yango wana ti on a point nyonso ya kotambulela wana na moni yo bandi kaka na église loko apasi za ndenge ba église ezobotama komo kabula da bandi po eza esika mususu tenga na salaka na sala pe na société mais ngai na yoka mbela pa nzambe abinatika na ya kotika na koti siko na mukamaka mu église na zala makambo suna kolobela te na politicien te pona lobela politique na lobela ka église nde bokoma ba secrétaire misa to lobela ngote bokoma bino mo webi nde botambola wana ata musu biso to komi o karato loba ba ne touche pas mais ouais et comme yo na komodir yo ba iPad botiki ba bible minene ba to bible minene boya ba porte kaka po ba pasteur musu mo iPad ne bien. Bon, ne touchez pas, mais ouais. Changer ma cambo, papa doit changer, pendant beaucoup de temps, ne touchez pas, mais ouais, on est arme ba faible. Hein, ngana lobaka ngoza ba arme ba faible. Quand on parle que ne touchez pas, mais ouais, muta lobaka likamande ya nzambe. Eza mutu te muta ne touchez pas, mais ouais, mais nzambe nda lobaki que ne touchez pas, mais ouais, ne faites pas du mal mes prophètes. Mais maintenant liko biso to zwango lokola moi arme mo peut se protéger kana mabe o tozo sala. Mais normalement mabe faut la corriger mabe il faut teyama pote batu ba longa na kati ya mabe ba kenanzela ezate que ne touchez pas à mes ouin mais pasteur ngo atikali kaka na kati ya mabe na ye azoko se protéger na verset wana mais verset wana un jour ko tourner contre lui azo bangisa ne biso poto lobate kasi wana daleka mo lo baso ezate yo la pe bonza makati faut tu pesa ya bino po bino botanga ka bible te connaissance ezate
Bible yango comme wana bazokosa bino papa iPad $1250 iPad eza Bible te yo neto za nombo te papa ta Bible ngana nombo te papa te ba charger mikolo iPad eza Bible te iPad eza appareil lokola téléphone lokola ordinateur tout ça tokozwa Bible pe tokotisi na kati mais eza na garantie mulayi te parce que eza appareil ekokweya elle gamba garantie te elle comme esthétique ya mikolo nyonso za matina mondialisation iPad ndenge makambo yokendele mikolo sango bakoma te ya omina iPad tokoti na mondialisation ndenge kuma mbakala yo sikosu ya munene lisusu boye ya munene kutunga na sepelaka pona se faire remarquer que nga penza na porteur de la Bible ya munene oya kotia na poche wana yango te fona lakisaka ngai muna muta Bible muta Coran alakisaka gaza na Coran muta Coran azana sultani na ye azana mwa etoko na ye wana atuipe mwa ekoti na wana lati bongo nga chrétien ona na nzambe oya bomo ya telema natamula na Bible te pona ni iPad eza eloko toko somba ngo ndenge to somba ka Bible eza moins cher te Bible eza cher mais Bible comme 2500 francs eza cher te 1250 1800 yo muto zoko informer ngai eza 2500 francs na wenzi okopesa nga adresse ya place bateka Bible oyo nga na osala na bateka ngo 2500 na somba ka pena mais Bible mati eza na kati marque eza na kati problème eza te pour faciliter pe baneko mususu te oyo baza na possibilité ya kozwa 5000 te comme ça na 2500 sombi Bible eza problème te mais iPad bonga na yebika eza nango ka mondialisation ye alors yo sepel nango te eza ne makambo zokende mikolo papa yo sepel non parce que yango nde tozobete pena masolo ko epandelisa ngo ya ndenge ya lelo ce n'est pas que église wanda kolata kitamba babite omoni tolata kitamba la mingi pe umeli bolongola la mino kitamba bon makamba kitamba wana tolobela ngo tolobela ngo mukolo mususu pantalon te eza sujet ya lelo te tolobela ngo mukolo mususu makamba kitamba n'a rien à voir avec ton cœur kitamba la libanais muta fabriquer ngo te eza muta fabriquer ngo mais motema euta pa nzambe motema ndeza na besoin subir formation et subir changement mais kitambala eza elambati kitambala ndenge eza wa eza elamba mais église ya kala ya mandala la wana mabezala kama kasi bonte Bible tamu subatanga mabe botongi bandako na mino minene botete bobandi na ndenge ya makambo mikolo te biso tolanda ka Bible nyonso wana ezaka na kala na église pena mandala la wana bokoko ezaka pena makasi nanu kindoke ezaka ndenge komi lelo te tozana kati ya Bible ka mama Yvonne Bible lobela bitambala te tokenda lingala lobela bitambala te tokenda français foulard eza foulard balobi que la femme soki tanga zo sambela a se voiler mutu ko se voiler mutu ya soki na yozo servir voile déjà mubimbati pour moi si eza soni soka kati suki wana zo zanga nde ko honorer mobali na ye suki wana ndenge zana eza pona honneur ya mobali or mobali na biso za nani nzambe ye moko donc biloka bitambala ce sont des choses là donc qui sont primaires oya batuke ba comprenaka nanu te ba comprenaka na bango ba comprenaka te ba yebaka ko sosola Bible te voile lingo lo bakitambala te oyo bateka na magasin kene na Israel mona voile lo batiaka kitaka na mabele misuka nde mona naka zolo ko mona na te mabunde ko mona na te mbunzo ko mona na te ka misukaka nde voile ya ngwana siko awa bazuka kitambala batie na mutu bongo zolo tolulela ka mwasi na mutu te tolulela ka mwasi ne longi otali ye longi na ye otali zolo na ye wana nde oluli mwasi de ce n'est pas akobomba beauté parce que zipi mutu na ye eza na basi muso aza kovo mais balingi na mobali donc ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne mais eza ndenge makambo ezotama mikolo baeglise nyonso banda okotisa bapantalon te en tout cas baremaki ke bandimba kimi mais Bible tolanda bango na makasi toyesa bango kaka te boya nano bakola bozonga na misuka nde esa nango lo te eza nango mondialisation Bible lobi tokokoma na ntango na suka la foi d'un grand nombre se refroidira donc kondima ya bato ebele ekokita ekita na comportement bapasteur na baapôtre bino atoza liboso mais justement c'est ça mais le reste bazangaka te le reste bazali oya malamu bazali toujours et si que yebak mama Yvonne na formé yo et si ka faux ezali vérité ezali donc il y a vrai ezali ba 1% na minangongo penda ba 1% bon même na ya 1% wana bongo nzamba bikisaka nani l'autre na combien de pourcents na mutu mokati Abraham azoko intercéder
soki na 50 personnes na mboka wana okoboma kaka wapi bino moboko na ba politicien l'autre azali wapi l'autre azali na nzali na kobimela na akobima olingi mbongo ba pasteur balingi mbongo ya solo wana siko yo olinga mbongo te so na bimi solo likasa kaka ya mbongo Jésus azotambola na jida pembe na ye okabela avuna te ba pasteur bakabana kesi azotambola sengo facilement pe bimisa mbongo na posi pasteur akabaka te akota lola te selon yo nga mutu na biso parce que bolingo fo banda pa na biso ba pasteur nzambe abandaki bolingo apesi Jésus bongo biso tozotema te ya bolingo ngo to pesa te ndenge pasteur apesa kata akota la mona nzambe te akota lola te apasi donc soto ye dimi mabonza salabe même kokanga na yo papa ba misinga na ndako ma sœur tu vois ba français milai au moni faut kanga mtema nzamba lobaki atananga na wana nzala yo ba nzamba lobaki na yo ko ndeni ko kabeza likabo mama eutaka pa ya nzambe donc comment atia ba tina libumwa nzala ozo peseka mati ya mati ozo monte ke zo vanda te mais si kaka mbongo eza isifika do ba bengo kutu te mutuka pesa bonjour mama nanga tena le randa quoi tala niveau beaucoup mais livre ya solo wana donc po ebike kuna mo enveloppe kilo ebimaka mama Yvonne bon bandeko bazo sala makambo yo nzamba ndeko na bango non nzamba sunga bango baza bandeko na ngai ya solo na wanga ni bango te penda évangile ya kala wana papa soto bakito banda na évangile ezali kala wana ezali susu te tant mutu zokola église ya mandala yembela nzambe nawe nzemo na kuteyemba masu te évangile ezali na minute oyo mama Yvonne tundu na sente tundu soko tie église ya mandala na minute oyo bandi yango babengo ta kikukusa be babengiso mbikudi mais si nzambe penda utaka yango na domba utaka wana na tango wana bato balamuka kinanu te bato tango balamuki bamoni ke peut-être nzambe na biso la salite te nzambe biso za pauvreté nzambe za riche na kala wana bato banda ko saki ndumba ne komilo te na tuna yo na ki basheki bazaki ndeza kibole na yebisa yo na tanga bambikudi yango yo bien salite wana mais so yango to komi on le coup de memeli biso malheur Jésus ayakiti yebisa ngai maison ni na keno tongisile lamba na ye ezate maison atongisaka lamba baluki lamba wana sans couture donc tailleur était mutatongango et uta quelque part soki pa nzambe soki pa ye moko to yebite makambo écriture bombi yango sandale azakolata mwana mpunda kutu po matela ye bazoluka mpunda oyo mutu amatela te veut dire Jésus aza riche donc biso to représenter ye il faut te représenter un riche. Alors, moi, je suis riche, je suis riche. Alors, pour nous, tout l'église, mandala, là, tout ça. Non, nous devons payer le prix pour nous musala. Nous avons besoin de payer mbongo. Et ça, là, pour naïe. Bon, soko lati soko lati yango. Gloire à Dieu. Mais, oza la papa riche te ke bana ozo kamba. Bazala ba pauvre. Mais yo ni attendez ni po yo reni fo bon za pauvre. Yo reni ndeni so bon pe bazui. Moi de bando yinda yo tia bouye pas parquer kuna. Est-ce que tozo ko atteindre peut-être objectif ya bonza? On dirait boza même pas sous na besoin nango beaucoup. Tozo ko atteindre nango te. Tozo ko atteindre nango te. Et bongaka papa avant lia atuna nanu bana bolé. Soki bana balobi oui papa tolé. Nde papa ko matana mesa allez. Mais aussi longtemps que bana bazole lanzala kuna papa na mesa kuna lipa na mateka na ye tout ça et ça aza papa malamu te c'est un irresponsable de veut dire il y a des irresponsables ba s'improviser aussi na musala quoi que bayaka liboso bateyaka biso ke nzamba talaka bilamba te atelaka mutema alors balobi malamu kozala pauvre biso peut batomema évangile ya pauvreté te. Ezana na Bible comment ma bongo iparinga na yebina te. Bino botanga ngo ipari ke bakoma ke pauvre ndako kota na lola riche kota te. Eza pauvre bilamba te, pauvre ya bandako te, pauvre ya mbongo te. Eza nde pauvre dans errer les pauvres en esprit. Eza d'abord en esprit. Veut dire tango oza pauvre moni soki ozolata bien te. Oza ser en Christ. Balobani no sota. C'est ça la pauvreté. Balobani ke be abete là. Pour n'azane loko te nini te tala kuto biso to sabie to tama ba confort tout ça ba sera lelo bazala bango kala wana ba bitambala ba jibitina mokolo. Donc quelqu'un qui est humble du cœur muto azana komi kitsana kata mutema ye wana mukila benga ka pauvre
ya wana nzambe azo reconnaître que ere le pauvre en esprit pas nini aza mutu akomikitisa donc ere mutu aza na komikitisa parce que akomona nzambe oyo abandonné amoni ke mokili eza pamba amoni ke baka mokili eza pamba bible lobi ke n'aimez point le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde nde bango wana nzambe azoluka lelo oyo peut-être bato bakomi rare mais ngana koyebi soki bazali bana nzambe baza lola et c'est commis déjà liste mobimba ya bana nzambe aussi babongo limitema bakokota lola na ba pasteur mususu bazali mais bino bolobi évangile eza ofele mais évangélisation ezosenga mbongo na ndenge nini oui évangélisation ekosenga mbongo tokolue micro tokolue baffle tokolue podium nyonso po to atteindre objectif ya un grand nombre na bacroisade banini mbongo esengeli utaka na kati na biso mutazana mbongo ya oluko awazate siko sango malamu yo loko mutozo yo mutozana ngo ya solo akozongo ndenge menga memi yango kuna ndenge na memi évangélisation kuna ba pasteur pe mususu baza kuna yo moko vandi au plapo ni yo moko memi église noko kota kuna te yo te kuna luki mutavanda kuna ndi ageri mais yo moko ko milongola to kende kuna mais faut former mutu faut nzamba na besoin basali musali ezaka ngate na mikabola na komasa na capitale na province boki pakate évangile ngo suka na nkaka na kishasa kuto est-ce que masina ba reconnaître ngo ezaka na capitale ezaka na capitale te balobaka ndenge wana biso za bato suka mboka tout ça iPad te iPad na uteko za na ngwawa nakobwaka ngo kaka awa nazalaki nango namoni ke ezokale namoni ke ezokale ezobloqué tout ça namoni ke bible nanga eza normal ekalaka te soki na bayoli feuille boye ke librement mais on a tia empreinte digitale esimba sute nga te yo tikala nga nazongeli ka bible na ngai iPad eza nini billet ya poto nazofuta bongo iPad eza nini c'est masina bazala bango le bi masina ba eza kaka ndezala na nzambe akopesa yo toko dépendre na nzambe po uzunyoso eza pa ya nzambe ndenge eza boye na poto kenda sana côté l'église l'église le rocher pa ya papa nanga molimo et pas Thomas Marvin na Allemagne na kati ya Diren na kepe na Bruxelles na Al kuna na kenda na ke kotia sango malamu na ye kozonga nanga ba musuba yebisanga bitotikala na biso bwaka nguna nga bingai na tika Kongo nga na linga bana rai ya machine onga na lela na ke kobwaka ngunda obeti ne machine d'ici là dans 2 ans élection kalaté calculer d'ailleurs moi 5 députés wana tomba ya obeti da machine amba monta wana ya solo wana wana tika siku ezate wana après au moins ba élection wana la machine to komana politicien moko te yebi bino ba passer ne bokoma ko bezwa mbongo le kana bango moko na yebi ata bureau moko ya politicien te ndenge na zabu ba ba ko tika ba kiti yo bonte jamais ba kiti yo na complet ba voter ngai ba kiti yo eza effort ya bana nzambe eza effort ya biso nyonso neto zabu nga moko nde na zabu na kamata 55 chaises na otia awa député moko taye la biso kiti yao aya bo voter ngai ba ba bo changer système boko mo boa ba kiti boko mo ngaka na espace mbongo kaka anayebite soko za na député ngaza distributeur ya mbongo yebisi ngai bino kuni bona branchement no bino ba pesa so ba numéro ti bezate ngai na branchement na te wo mutwa ko tika na fosa na émission ana mbongo belé parce que ayela biso ko ba instrument nga branchement même pas l'église na yo ba branchement na ngai mbongo wana ndenge ni branchement na ngai zaka Jésus branchement na ngai zaka Jésus est-ce que ba se ba proposer eloko bongo po boy eloko bongo que député moya qui faut campagne de akalaté boy batinda ba émissaire na bango na boya musuku to lobi honorable abenga yo ngabite yenda ya awanga kokende te munu ya yaki quand même na yate ayate ngai bango nde fo ba ya pa na biso le biso te batokende pa na bango nzambe apekisi bango ba ya pa na biso te bako ya pa na biso soki bazana ngo bapesa bakopesa mais za te ka influencer vie nanga pona yango mutako lengisa ngate ata naza nango mingi te mais du moins na yebi écriture na yebi connaissance ya lubana nzambe mutu te akotikala ko influencer nga parce que azana mbongo na ye azate baza ebele bayaka pe koluka prière na bonde pona ye akei aka komituna na nzela me mutu ngo asengi nga mbongo te nga senga nga mbongo mutu basenga mbongo na yebi te buyo kama ndeni senga mbongo te kote mutu mais ta musaza na vérité mususu azobomba ponga na kotuna yete mais aza na vérité na yeta mususu mususu pe aloba na ngai ya bibi na kenda place mususu basenga nga 1000 chaises na pesa po basambela pona nga me ya tara to délivrance c'est pas ça eza ka prière
prière nzamba sunga ye a garder à maintenir poste na ye avant tout ça parce que ye aza mutu ya ba nyoka te ba kisi mais ye aza mutu a lingi nzambe mais akini komona musali ya nzambe a prier pour na ye pour ça nzamba poser condition que tu dois contribuer pour ça mais quoi la ces conditions te akokaki nanu a prier pour na ye na makanisi na ye so alingaka sunga musala nzambe aya sungi yango tata oyo atonga synagogue basengaka yango na ba juif te mais c'était un étranger na kati ya mboka wana mais ye moko na mutema na ye amoni ke fona salela nzambe eloko boye asala yango bapesaka ye condition te lelo pona bonela pona mutu na sunga ye na prière na senga ye condition ke pesanga boye na ba audience ekotati na yebi yango alors ces audiences là ekota wana est-ce que nzambe aza pona biso apona biso te mais tozoyaka na biso nozaka na kombo nzambe wana okomprendre toza na kombo nzambe mais bible ezoloba bokoyeba oyo ngai na misala na misala bango ekolakisa ke bao baza ya ngai soki omoni ke aza ya nga te okomona mpe eka na misala wana tu veux dire parce que ndenge pende évangile ezotambola na ndenge ya mikolo mpona yo moko résumé penza ke ndenge ezokendele yo moko à part makambo nga na tuna yo wana po yo moko oyebi nango ozoboya koloba mais na ndenge yo moko penza oyebeli bafoi eza wapi bon franchement eza danger nde ezogete biso na mosala nzambe parce que ya solo mpe azoyeba na susu te ya lukuta mpe nde ezomona oui danger ezali mais Bible ezoloba même les élus s'il est possible ils seront séduits bazala séduit lelo séduction ekoti hein na kati ya lingomba tout ça pasteur par exemple soka boy mwasi na ye ana ba raison na ye ko brandir ngo na église avec nga raison na boy mwasi yango mais est-ce que ça kutata na besoin wana biso bato ko luka lubiko pa na bino ngonga nyonso mais bino nde bato opesa ka matoite opesa biso ta confiance za kutata na besoin ko rendre compte na mutu te do ya vie na yo ba ndenge no sa vie privée na bino ndenge ngapi na vie privée na ngai tali mutu te mais loba bino ba ndimina ye boza ba niamati boyebi na bino eloko te botanga rapé ma comité parce que si vous avez la lumière de la Bible aujourd'hui basi 4 en église et puis yo moko le biote na zuka suspension déjà yo moko mi 4 déjà na yo mo mi pesi suspension mais c'est grave suspension déjà yo moko sa mutalo bana nde ngwana ba oyoyo ngana zo lendisaka ba oyoyo batikali nana parce que moni bandeko wana babandaka bien divorce est comme normal l'église bango ba normaliser yango ngate bango ndenge ni yo zande kuna bango ngai na lobaka na lobaka pasteur na lobaka oyo musali ya nzambe a divorcé il n'est plus digne ya kozala musali ya nzambe atika a déposer a ko déposer il faut déposer mais est-ce que tango azobala ye po ani na yeba kina nuteke moi je suis nani non, l'amour a les yeux pour voir. L'amour d'abord c'est Dieu lui-même. C'est ça le véritable amour. L'amour est dans la misu au monde. Mais c'est quand on yozo bala, il faut tout nana nzambe. Nzambe orienté yo. Que non moi si tiaka litoi, te litoi te. Azali jana matoi na nyoso mibale. Pasteur ananyo baza kutu na tribunal nananyo. Pasteur ananyo baswana kina nanyo pasteur ananyo bokela ki muninga kisina porte nanyo. Mais nde yangwana mama Yvonne. Boza wape bazali lisusu te bokoma na temple ya rotala ba faire na bino. Bolingo longwe na place. Elongwe na place za sona sika na yango te. Yangwana mabe remplacer ti. Sikone mabe komi ko loba, mabe komi ko sala ne yangwana. Pasteur atika na kombo ya pasteur comme étiquette. Na église munene pe na bato. Aza ko se couvrir na kombo wana. Pa sala ka makambo na ye tout ça nyonso wana. Alors biloko wana nde yangwana nde nzambe alingi te. Biso zana makasi ya ko juger bango te. Nzambe alobi ke botika kona nyonso mibale ekola nzela moko. Ngai kolo elanga na koya na kozwa oyanga na tia part. Oya ngai te na kokata na obwaka na moto. Bongo biba biso ngani baba innocent na ba innocent. Mais vous êtes des aveugles conduits par un aveugle. C'est ça, vous êtes aveugle parce que aveugle c'est quoi? Aveugle la ligne bandimi. Combien de fois tu ganga ka boya na ba Bible, boya na kaye na biki. Faut qu'on komaka quelque part, OK ne ko vérifier makamonga na teyo ce que ça solo. Mais mundimi azo ya lokola mutaka ne défiler. Hein? Azo ya lokola zo ke de fikini. Mais non. Mutafikini kuta zakana mwambongo na poche mais bo sengo tu mabonza tamu mundimi ndenga yaki ndenga ko bimela atika pe ko bouger ta vandi kaka boy donc pour nini azana connaissance te aboy pe connaissance or quelqu'un qui refuse la connaissance
c'est quelqu'un déjà qui est mort. Akufi na ye. Alors, c'est pourquoi ba pasteur moni ba profiter pe ne loko wana ke alinga buka lukuta tellement bo vérifier kana bino Bible te. A lukuta je nango pesika. C'est par là que bolingo sko zo kima na kati ya lingomba. Pasteur akomi lokola moi roi moko boyi na kati église. Atiaka ndembo ba loi na ye tout ça. Ça. Oui, c'est. L'église c'est un endroit de réconciliation. C'est un endroit ya kimia, ya bolingo. To lobite que pasteur akosala mabete, mabe koko ya. Mais mabe comme a vite. Divorcé, mabe okofunda muninga na tribunal bakangi. Mais à divorcer. Divorcer akoki ko se repentir. Azongi alobino na sali erreur, moi c'est dans zonga na ndako. Akosala ngoto bondenge nini ka bango ba lobaka moi sindoki est-ce que ya kozala ndoki te kindoki ezaka pona moi passer ndoki te menga na koyebisa ke za ba passer ndoki na koyebisa ke ba passer musu ba yamba Yesu te bazali ba passer musu bazwa baptême te bazali mais boye baka bango bokoka ko dénoncer bango te to dénoncer bango pa nani non non il faut que na balabala parce que bato baté na baba déjà bazo baba kanga ba passer ba appuyer tout na église mbongo esila bango na ba bis prière na poka mais yo te na biso kongoli mbongo nyonso ko na poka ba pesa tozo te ya awa na église ke bana basakoli ya lukuta ke ba basakoli ya ambulant oyo bazotama na bakaye na ba message ba pesa kabino ba message ke bana cercueil ke bana boy omona musakoli azo ebisa yo ba lien ya famille na yo lien ya boy bongo Jésus musana yela kezani musala yela ki Yesu ya kokata ba lien tango koti na kati ya Christ makambo ya ba lien et sili na kati na vie na yo eza son impact te mais lelo oyo tozo te ya bangwango mais tango bazokende kobima bazoke bazando bani na mona kuta ina prophète apesi litoi pasteur a $10 baso mata ciment na église mais comment pas prophète le a pc message ya cercueil que dans mon cercueil na mutu na yo allez akamati les $10 a pc on a une place bazo bunga parce que bandimi baza plus na confiance ya kokosama na mutu ya libanda mais vérité o bazo ebise sika ya abotami azolinga kondima ngote totala ka bana na biso mais c'est que maté amoko ya conviction zo permettre que mutango ya église ayo kalibanda te bandimi ya lelo convaincu te ne loko zo bandimi ya lelo balingi basakolela ye mais azo solution te basakolela ye okende poto okende boye tout ça na moni yo libumu na yo banyoka bazotambola na kati baba na sala nini abandi ko banga amoni nani ngana benga ka ba ye na évangile ya intimidation bazoko basaliko basakolite ba un évangile d'intimidation et puis mingi soki amoni que prière na soki simbi to amona ke simba soki ko simba ye fa suka ka na appel de fond abet appel de fond na ye mais base yango wana esika ba pra de bimaka yango wana on va passer ba beti cop na ba mbale bon biso to bungiango sanzela ngai o de mikolo ngalo ka ba yo kate masa yo yakana yana ko betela ka ba 50-50 karati yo zuya yo ngana zuya jiji na biso oyo aza sembo azali anzambe bobunga ye nzamba asala ne sute ngomba kuti bokenda sute ngomba bobosana jene sila ekoma biso to jene koto yo kuno zongola na yo biso to vandika bena nzala to zela koti yo moko bimitale lengeleng me biso koto to sto kubuki to zela ka papa bi place nyoso yo zali il faut zala mutangomba ponzamba zala na yo tu ngomba bomba luzizi la kuna bakendo asala luzizi na ebiso za ngomba ya nzambe to mangengenge za ngomba ya nzambe nana ebiso makambo wana muto yebiso makambo wana nani luzizi za ngomba ya nzambe parce bakendo luka nzambe yango na eza ka ngomba lokola bangomba nyonso na ke luzizi la 2 semaines so yo ndo ninga ngomba te ba conflit bongai ngomba nakenda ngo pe nanu te o banga ba conflit parce que kuna pa ba kutana nazo banga ba conflit te pona yebi yango te tango na yamba Yesu papa abotanga na molimo lakisanga nzela wana te ya ngomba ke suka olinga kutana nzambe kene na ngomba bote ngomba nga na yebike sika nga na zana nzambe de ngomba na ngwana la présence de Dieu en moi mata na film ya Yesu totala ka Yesu mataka na ngomba mais Israël mama Yvonne comprendre que Israël eza mboke tondi bangomba mboko eleki bamboka na ngomba kolokola Israël eza te yango bamona ki endroit oyo bakoka ko mona ke bakena ko sambeleza bangomba. Dieu c'est un Dieu de montagne aussi mais il est aussi Dieu de vallée bakena na ba vallée te pona nini kaka na ngomba. Dieu c'est un Dieu de vallée abunda na vallée abunda pe na ngomba
abenga Moïse ngomba na ye Sinai, abenga Eli ngomba na ye Carmel. Jésus bakekutana na Gethsemane na ngomba Gethsemane na nani na Eli na Moïse. Bon bangomba oyo etikali tina nango nini ya nani bo ya prophète nini parce que Eli azaki na oya ye to kozwa référence ya ngomba ya Eli tokei Élisée akendaka kuna Moïse atiki ngomba nani Josué azako kende ngomba. Bon sikoyo bangomba oyo nyonso etikali ya référence nango nani ya nani yebisanga bino yo loko matano te ya ba pasteur muso bakendaka na bango eza ya mutu te eza ka mabele nzamba sala mutu soka alinga ke luka nzambe kuna akei na ye mais nzambe Jésus tangwa ye yo kotina siko bandimi no ba Jésus ye akutani na femme samaritaine alobi ce n'est plus sur cette montagne mais c'est dans la vérité et dans l'esprit. Vous comprenez? Eza suna ngomba te nzambe sa longwa na ngomba kala esa kita na mitema na biso akoma na mungwa ngana yebite na mai tout ça. Bon nga c'est je sais que eloko nyonso mutu asimbi na kombo na Yesu eloko ane pambwami mais mungwa na yebite basala nini balandi exemple ya nani balandi exemple ya Élisée azaki mungu ake wa senir mai bongo mboka na biso ezape na kati ya pasiti ya souffrance ya bitumba tout ça to ça la kasi mungu tokenda tete ya fleuve bozala kana mine lote nzambe pala kisa bino te bitumba ngo esila mukonini bo priera po na ngote je t'assure nzambe azosala eloko na kati ya mboka oyo nzamba salaka na ebele ya bato nzamba salaka na kati ya ebele ya bato te nzamba aka na besoin mutu moko pe asali makambo na kati ya mboka oyo soki losambo te ekoya kovivre te vivre mboka ekovivre te okomaka na prise na mino pe yango wana mboka esala nini mboka ezovivre malamu te. Est-ce que biso tokutana na guerre na Kinshasa guerre déjà tobundaka ngo yo yebaka te yani guerre nzala ya nzala bino parce que boso mavatira kitoko bino sedana nzala pombo ngone utana la poche na biso bon da yebite boso mapangu bozo tonga biso tanza est-ce que pasteur ka mudazo tonga na mboko ya bino leki ya biso wana pa mama na la kisanga iko ko ya bien ko mutu ba tika rapport ngana ba batiki poto ba yawa na sa théologie ya tala ka kopa na efuta tala ni kopa théologie ben oui nzamba kumisama parce que ezola kisake nzamba na ngambu na biso nzamba zati mbongo ndeza po bo bizongo facilement mais comment yo zala na nzambe non comment yo zala na nzambe ozanga mbongo ndesika to komi siko ke mboka eza na pasi te mboka eza na pasi dans quel sens que mentalité ya peuple eza borné mentalité ya peuple eza borné peuple azo komi yeba te azo bana no tina ya écriture te appliquer ka bible kaka okomona nzamba kitile mapamboli to appliquer kaka liloba na nzambe totika kobomana totika koswana totika kowelana epa nzambe epa ya nzambe tout ce que vous demanderez bimi ba représenter ya nzambe na sapo soko lobi na pasteur okanga mabondeli na yo soko maki pasteur akosala boye tokoma pa nzamba ondeni banana boye ya église na yo mukangi na akana voilà eloko na koyebiso ke tozaso na tante ke kende pa ya sacrificateur abondelaka po na yo déjà nzamba péché voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom donc nzamba péché de déjà capacité ya kosala miracle ya kochasser ba démon ya kotiela ba beli maboko babika bongo sikoyo qui souverain sacrificateur automitié nana tchebiso nana tango ta alliance wana ça va mais na temps auto zalita de l'évangile mon diminio ça se prendre en charge amizwa na mukumba ayeba ke ngai naza na face liboso ya nzambe il faut na bunda bitumba ngamo combattons le bon combat de la foi donc ta musu munti mote liboko ne se pas na yo moko non wana eza problème te naza mukambi na bango na koko tia maboko parce que baza banonga nazo kamba na kotia ye maboko mais mundimi nga na linga kaza d'abord responsable ya vie na ye tango to la kisenzela nzoka nde boy pression nga moko fona bunda pression nga moko fona sambela il faut sambela les bandits sont devenus de fainéants ayoka ka moi passer awa pasteur awa simba pasteur awa yango nazo mona ke ba passer ba koma kuzope maboko bazo kotsa mena ba parti moko ebongite na nzoto mutu
yango nazo bandimi bango moko faute na bango o condamner ba faute na balingi ko apprendre te donc balanda ngai nga na flataka bango te fona yebisa bango vérité faut ba se rendre ba responsable ya évangile mundimi akokozala teke azo alanda mutu oyo azokosa ye non il faut vérifier mutu wana azolanda soki aza na kati ya bible soki penza za solo mutu na nzambe na misala okomona yango na misala na lolenge na azotalisa misala yango na pratique na ya parole azosala nde koyeba ke o penza solo papa ya ye ezana lembote elembo ezali wana pe kuna oyo ozokanisa ki batera mabe wana bazalaka na parole elembo ezali parole moni babikisaka pe bazotelemisa bakoka bafufi kutu bazoseko ndeko babenga corbeau omoni est-ce que azaka na couleur moko aza ba couleur mibale couleur ya mwindo tele bele mais ya pembe mukie bato wana bakoki koya pe na mwa vérité ya mukie mais akobungisa bino na mabe ebele na kati yango nazomona ke bandimi faut bazala averti à partir de la Bible le Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira muto affranchira ça vérité et ça Jésus yemoko or Jésus soka kangoli yo esili okeli boso mais o s'accrocher na pasteur moko bope azobunda na yepe o s'accrocher na ye ermo abana okosa pe yo mais ce qui Bible aujourd'hui yango o tiango liboso na yo pratiquer yango okomona kotambola bien ce qui pasteur a dévié okoloba te papa awa boyete awa nde boye mais mundimi abi kuto ko tia pasteur na njela. Est-ce que pasteur undima ka sali erreur? Bon, mundima koki ne mazo banga est-ce que papa ko lingana lo? L'humilité précède la gloire. Ezala. Nga na senga ka bandimi na pe pardon. Ce qui na monique na ke bien te na lolenge na bajissement na ngai na bise non j'étais vexé limbisa ngai. Omona mwana be ate papa ngabi don limbisa ngai. Pona naza mutu babenga biso ish Elohim na hébreu ish Elohim dinkoloba homme Dieu ish veut dire mutu Elohim veut dire nzambe donc par ya mutu eza par ya nzambe pe eza mais Dieu azaka ka Elohim mais biso zali ish Elohim ta composé na deux parties partie o erandaka biso spécial partie erandaka biso important ezali Elohim mais ish etikali kaka mutu yango nazomona Jésus tango telemi liboso ya tentation alobi ke au coupe wana ya pasi alobi au papa s'il te plaît éloigne-moi éloigne-moi de cette coupe tianga musika ya coupe ya pasi wana zanini bo mutu salaki bo mutu linge bosana ke mission et yango wana ezokende mais tango à se revenir le bien que toutefois que ta volonté soit faite. Donc en tant que muta santé qui déjà passe wana kilo wana ndenge pasteur azala soko fingi eko kanisa teke pasteur akozoka te na mutema akozoka po naza mutu mai na makila ezotambola ndenge bode boloba makamba pasteur o pasteur c'est boye pasteur mo mona pe azala na kati te po congolais na polémique matata okomona bamba eloko moko boye pe ba commission ya solo et bimpe na TV babandi ko brandi pasteur et puis munda yebisa yo bazo bundisa pasteur pamba te ba bundisa pamba te il y a des pasteurs au baza besko bakangi ba on a besoin baza bo wana za troquerie bakangi pasteur wana za bango baza mutu te aza mutu bo mutu ne salaki balo batata yo mu bo mutu ne salaki bandimi balo baté non faut ba loba quand même faut ba yaka ba mona ko modèle mo boy ba pasteur ba sala pe pasteur ba sala part des choses na ba cop nga tokuta na kati ba cop te ba cop ekotala kezo présidentiable tokoko sala ngote pasteur ça déjà une ligne de conduite mo baza déjà na discipline moko atambola nango so atali ke oyo parce que ça modèle so atali ke loko eko memela nganga kama modèle tala bino soute o ka esomo le bango somo mutuka bien eya ezui parmi l'année aussi to kota mutindo papa to comme da ko citer na émission na biso to comme da ko ça mais semaine eza Pascal na habité papa okoko expliquer biso na no pas que za nini. OK, en tout cas pour ngai Pâques selon la Bible Pâques c'est une sortie obimi ne shikaboye okumi ne shikaboye to la Israël parce que référence c'est Israël bazaki na bomu na kati Égypte mais tango nzamba lubibo zo mwana mpate botia na kati ya mapango na bino pendant 10 jours et après 10 jours 14e jour bozo mwana mpate bobomaye bolia ye na ba famille
veut dire ezali bazo quoi porter sali et si ka sali ezala quitté ezala quoi sorti to longwe na mouvement moko ya kala to koti na mouvement moko ya sika donc eza délivrance pas que eza délivrance eza libération mutalongo na ténèbres akomi na lumière mutalongo na oppression akomi na liberté mutalongo na kati ya mawa akomi na kati na bisengo donc c'est ça donc après Pâques c'est l'adoration qui intervient nous devons adorer le Seigneur donc c'est ça la Pâques mais Pâques là matanga te hein maman mais ça quand même fait que vous allez organiser déjà dans l'église nyonso fait à Pâques ezali bon ngana yebi na ngate soki ba organiser ka ndenge nini ezali parce que ba track goût ezali ba tikeli ba tuke no ba crédit souvent que fêter sika mo non mokolo nyonso eza mokolo ya Pâques eza mokolo ya fête parce que chaque fois Jésus-Christ est en nous. Azali. Kaboni bamsu ba bi eza mikolo nyonso bazui par na ba on ndenge na ba on na ba plateforme. Mais biso to na Bible. Ba oyo ba kebo ba bité eza fête pour que fêter ngo. Christ aza agneau. Christ ayeko botama na mitema na biso. To liaka ye mikolo nyonso chaque fois nous apprenons la parole de Dieu, nous mangeons la Pâques. C'est la fête. Yango na Paul kuta lobi soyez toujours dans la joie. Je le répète, soyez toujours joyeux. Vous comprenez? Devez tous à la joyeux pour l'année parce qu'il y a la Pâques permanente en nous. Notre Pâques, c'est ça. Ce qui Sainte Tokosala, nous avons commémorer que l'Iwa ya Yesu, à chaque fois que vous allez le faire, faites ceci en mémoire de moi. Mais en fait, c'est organisé par Sainte Seine One. Mais la vraie Sainte Seine, ezali oyo Pâques tozana yango, Jésus-Christ vit en nous de jour au jour. Azali agneau pascal pour nabiso. On comprend. Pas qu'ils a fait moko munene puis na période en ya Pâques. Vous préparez la période vous préparez matanga na yango après quelque part boleli après na tongo dimanche bokomi na scène. Yango biso yango te biso Bible. Bible kaka. Mais baduka ya Bible onde bazo sa. No ba liturgie wana ya libanda yango te biso ka Bible référence biso Bible. Ba yana makambo na Bible totala ce que Jésus a salaki mécanisme na wana wapi. To moni yango te na Bible. Ah fête eza organisé pour na Pâques toloba. Fête eza organisé selon batu. Mais bandimi nyonso ba yebi ke ba sala ka fête na bango chaque jour avec Jésus parce que chaque jour il mange Jésus. Est-ce que bandimi ono ba yebi ke Pâques ngo zaka chaque jour. Ba yebi yango. Yondo yebi yango. Ba yebi nga tata na bango. Ya dimanche to bima to tala. Nga tata na bango. Yaka ta dimanche oyo omona. Nga tata na bango na yebi ke nga na za éclaireur na bango. Il faut balanda lumière o ngai. Batamula na lumière à Bible nde yangwana moyi bakosa maizate parce que balobike biso Pâques Jésus tangu nyoso kati na biso azali agneau pascal na biso to liaka ye mikolo nyonso fête eza mikolo nyonso to koza teke lelo toza na mawa neti semaine oyo bato bazolela Yesu baza na tango bakangi ye mikolo baza na bakarem na bango baza na tango kolela Jésus nzele kulus pe kobanda babande biso bakei mais tant que tu commences à dimanche oh bah là tu kitoko tout ça nous kolo bazana matanga mais biso ya matanga te liwa ya Yesu za dipamboli pour na biso liwa ya Jésus eza élévation pour na biso eza résurrection pour na biso eza vie pour na biso est-ce que yo za plateforme ni parce que tu comme déjà na suka émission te na za na plateforme te na association ya les pasteurs de Tchango non na garda ka bonne relation à tous les pasteurs en passant même na respecta ka mutu na nzambo yo évêque général Kankenza parce que non c'est quelqu'un qui m'inspire un peu un modèle na kati ya musala nzambo yo parmi basala nzambo ba pesa biso elengi ya usala nzambe na domaine ya Saint-Esprit ezatato yo c'est un homme à respecter ngana kumisaka nzambe po aza mutu ya mukikitisa pe alobaka solo alobaka solo maza président ba pasteur de so ko eza par na ye na ba relation ngana landaka ye na domaine mususu na domaine wana nde na landaka ye te na domaine mususu ya makambo telema molimo wana nde na landaka ye parce que tata oyo aloba vérité alobi ke ngai na lingaki kutu na bunga musala pe koma ekokite mona naki na miso mais tango ka sali un pas en arrière zongi et pas encore na yarbité nzela na koma ko zoiza ya yango te tika na zonga maka domaine na ngai na zongelango lelo toza wapi évêque général nzamba matisi lisusu nzamba pambo le place azali parce que aza modèle ceux qui héros ya ndengwa na bamba minase akozala accident ya bato ebele mais lilo balini to ko kabona na ngo pona lelo ponga na linga vinda ko mona
dimanche na sambela yaka ata na sambela kana église nini mais pour na dimanche na komona. OK, merci maman Yvonne ndengo zitana yo ye komona ngai ema na pamboli mwasi nanga mama Rose chérie on la linga makasi na bana nga mibale rite na richesse tango eleka na hotela ko boya yete tango eleka to souffrir na mwana mwasi wana ba o ba boya ba souffrir pe na bon bango babota ko bana na bakoko pe nga ba te bango na yebisi yo ke bandeke baza ba famille na ba famille ba chauve souris baza pe na ngama bandeke ti perroquet azali mwana pe azali ba mvunzi bazali ngana na famille ba aigle boya ka aigle na yete alo mwasi na ngaza aigle pe lokola nga to boya na te na pesi mbote sikasa na pesi lingomba mbote nzamba pambola bango na yambaka du moins chaque jour dans les avant-midi tozali wana on a problème yaka bako yamba yo na équipe protocole bakotisi yo tokutani toko solo la numéro na biso ya église eza 09 98 29 48 21 09 98 29 48 21 adresse tozana Kiyimbi numéro 9 na quartier Fumutsuka na Masina Petro Congo soko komika na route Petro Congo na terminus olobika na muto moto nyonso ketika na église mek oya centrale bakotika yokuna okokuta biso kuna ozana na liberté ozwi moto nyonso tika na avenue Kiyimbi na église bakotika église yebani za référence donc adresse munene na kati ya Masina de yango wana nzamba pambola bino. Merci. Na bandeko nyonso ya vision munene o basunginga vraiment la technique. Merci na Teddy, merci na Cordon et Metubango, puis merci na Yomoko José munene tata mapasa tokomi boyena suka tokutani mbala sima na numéro mususu ya émission Masolo sans tabou botika la malamu. Bana poto, bana Afrique. Masolo ya sika. Bedi masolo ya sika, image ya Congo. Nanga moko mama mokambi boyebi. Bwaka ndobo. Oh vrai mianda, bozaka ngai. Mais turo na image ya Congo. Nanga na mino basiti nyonso. Mais turo botala pe na mibiso. Botala na image ya Congo bongo bozije. Botala na biso, bopesa biso na chance. Et bongo bozije. Image ya Congo babi masolo tout au sala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo otala musika te bidi elenge ya pembeni no boy to otala na image ya Congo image ya mboka na yo tombolango